15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makofi, bibo tutomo kato lokola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, sokando shosho, jiu-jitsu, c'est na 15 minutes ya masano. Mbote na bino baso balandi ya 15 minutes masano bozali bongo na esengo mingi no kata banda kuna bino pona kolanda basango na bino ya 15 minutes ya masano boko bitu na izali na lingai bongo ya bino Judith Wambenga nazali moko ya ndako ya 15 minutes ya masano kasi mokalo to koloba makambo matali comité olympique tournoi de la jeunesse oyo kozala na mboka Argentine na mois de juin kasi préparation ezali nde na niveau ya ba discipline na biso bazalaki qualifié tokoloba susu makamatali vecleb feti na feti kasi na ngambo ya dora toali koyeba te ezali koleka nini limana DSMP asala boye moye te azongisa boye moye te ezali nini 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Club feti na ngambo na yeto ebike musala malamu ebotaka pe mbuma malamu tala Victor yo to komona keno déjà lelo ayambaki équipe ya Don Bosco kasi na premier mi-temps bazalaki déjà na 3 buts à 1 na faveur ya avec club azali ko beta makasi wa kokuta na ye akokwea kasi ba kina ngambo ya DSMP to ebite ezali nini lobby ba supporters ya DSMP bazali ba kokuta na po basala marche wale ezali pona koboya na bango baboyi comité oyo ya sika comité ezali kokamba bango baligi yango lisusu te balobi ke bazali kosala musala malamu te kasi biso 15 minutes tozali wana tozokotala tokozala pe lobi na marche pona koyeba nini ezali kosalima président ba supporters akoloba nini mokona lobby DSMP mutu ezali nini toyebi ke DSMP ini et imbattable tozotala tozojibela DSMP ini pe imbattable bazali bongo na kati ya bolingo pamba te ata mutu ezali lobi bako marcher pona kopanzana te kasi bako marcher pona koloba ke balingi makambo et fonctionner malamu kasi na ngambo pe ya Don Bosco bango pe bazali ko réclamer pamba te bina bango ekotaki na rencontre na bango entre DSMP na bango ezalaki valable kasi arbitre aboyaki yango bazali ko ebisa bakonzali na futike balanda makambo tali arbitrage malamu moko na bango Simo Kakolongo alobaki na micro à 15 minutes masano tolanda ye eloko clé na lina foot eza ko boma lina foot quelque part c'est l'arbitrage soko zalaki na stade lobby omonaki totombokaki arbitre apesi nga naza koloba na bengi yango penalty moko anthologique c'est l'anthologie dans l'histoire du football ya kopesa penalty ya ndenge bon deringati Don Bosco asali makasi a égalisé en même temps Don Bosco marque un but où arbitre na kitambala na ye baboyi or baye soki ba changer règlement bale baye bisa biso soki le 9 ezali ka ko wana ça c'est un but voilà na préféré bino bato ya kokanga bilili bozongisa yango na talobi total ce qu'arbitre a raison nous Don Bosco on ira lui présenter les excuses on ira lui présenter nos excuses mais je préfère la police biso to beti maboko que pour la police biso parce que de suppose arbitre c'est pas normal et tout côté la match ce qui dina foot a sanctionné arbitre on a été pour na biso dina foot a sanctionné arbitre on a sanctionné l'arbitre arbitre te ba konzia dina foot ba boyi bongo veti abeta na terrain na ya sanda we zali bongo na matadi na mboka ya Congo central kasi bango pe na moko ya délégué ya veti azali représenté à Kinshasa azali kosenga na président Bosco Mwetu papa tala dossier oya bana na oya veti bana matadi na terrain d'Amar kuna moye ezali te zelu na zelu bakobeta ndenge nini kasi président ya veti mwana mboka Bruno Mabungu abimisaki bobele mbongo ebele pour que bana matadi basepela na terrain wana président Bosco tosengi na yo otala dossier oyo président ya veti honorable Mavungu que je salue en passant
Mavungu atongi stade na mboka na mbongo na ye na Ntsanda stade Mavungu obiloko nyonso ezali pona ko homologuer stade wana Fekofa apesaki ba condition nyonso ekoka et bon Fekofa a homologué stade veti abandi kobeta kuna curieusement toyoki linafuta lobino veti akobeta ta beta na Damar eza neti lelo yo longoli mutu abeta na Martyr mais on préférait que ne kobeta na Parc 5 ndenge eza kokufa wana mais veti Mavungu à part Mazembe qui a son stade nango ikasanja sali stade na Mfimai veti ndaza na stade na Mavungu a fait un stade Dering n'a pas de stade Vec Club n'a pas de stade pour ne citer que Balé Lupopo n'a pas de stade mais mutu sali stade ne boza ko décourager et puis quand vous posez la question balobi non nous a problème à recette batangela nga match ni ya 2-2 kotsa L2 kotsa les recettes wana ezali quoi bamzusu non non esika baso kende kobeta ezamusi mais tokende ke na Coupe d'Afrique to zana neti awa na Kinshasa toza kende kobeta pratiquement na Bandundu tout se plaindra que non les distances soki toye la ligue te dit les équipes viables et fiables ah donc zala viable fiable parce que vous avez un moyen tétika koluwe bus elongola yo matadi et comme ça yo na Ntsanda soko boy kolala kokola na matadi na Ntsanda wana il y a tout tout est prévu hôtel les ali ba local ba joueur ba kolala les ali kaka wana sur place mais mutu asali investissement ndengwana bino boza ko kende ko décourager pourquoi parce que mutu moko ba côté politique la kati soki to sali boye Mavungu akoma boye il faut to bloquer Mavungu na boye pourquoi parce que lui n'a pas fait Mavungu atongi biloko na pona bana na été atongi pona jeunesse pona intérêt à jeunesse bana na e baza soki 5 soki 8 ba robeta na terrain na ka Eugène Boulaïma moko ya balakisi ya ba gardien de but na biso na kati ya Congo asala pe bongo académie nationale de gardien o esala ke ba gardien na biso ba koyamba susu malamu kasi alobeli biso na tina ya fonctionnement ya 2019 oyo azali kokana nini to la na micro ya John Paul oyo nalingi il y a des fois ceux qui championnat ezate to bando sa loka babenga en anglais training camp eza loka ndeti to longwe awa to quelque part pour 2 semaines juste ce championnat nazoka championnat aussi là na ba mois de mars avril pour ce championnat local ici le Rwanda et donc hormona pour combler un peu moi ni wana to loka to sala pe ba stage ya bongo to quelque part hein et logo to ko pousser sous plus wana mo to ko travail ou bien l'air monsieur ces arrêtés avant pré-saison à ba club to ko qui n'est pas le sous quelques stages atteint 2 semaines atteint 1 semaine jusqu'à qu'on pour repousser ba gardien au so que ça mi que to ke bisonyo c'est col mobimba to ko catégoriser l'entraînement oyo ba jeune to d'une temps na bango ya pesa bango ndeti na tongo to bandi ndeti 8h ti tantôt 9h ou 9h30 et puis oya mikolo tantôt to bandi 9h30 10h30 et puis to ça sur na poko juste pour nous repousser bango donc et puis base à l'ensemble mingi bolingo kola entre les uns les autres. Ndenge ni comité olympique ezali kolengela tournoi international de la jeunesse e kozala bongo na mboka Argentine na mois de juin 2019 kasi na kati ngumba biso ya Congo boyeba ete l'équipe o to ba discipline o ezali qualifié tozali na volleyball azali qualifié handball azali qualifié rugby azali qualifié pe na lutte kasi na ngamba volleyball est-ce que babandi déjà préparation pour préparer tournoi en malamu bamba te na ngambo pe susu ya handball est-ce que déjà babandi préparation bongo na ngambo kuna ya rugby to kitaki kuna kutu na terrain na ba kasi tomona ki eloko moko te déjà ici bandi na lutte esika des problèmes ezali bakobana na Léonville to tokokende pa ya nani toyi koyeba te nani ako préparer ba athlète pour la compétition to na tournée monene oyo kasi na ngamba comité olympique la dynamique ba président balobaki boyeke baza wana pour na ko valoriser athlète pe bazali pour ça ba ezali bazwa médaille olympique bongo na système oyo
oyo division est-ce que médaille olympique koya préparation ezali quand tosengi na président ya discipline nyonso déjà kobanda kolengela équipe athlète na bango na préparation ya compétition ya monene tozana posa na tour oyo médaille olympique et ya pe na kati ya Congo biso 15 vita basano toza kotala pe toza kojimele toyebi ke ekoya toza na ediki wana soki préparation malamu esalami tokozwa tozali kokende bongo na suka ya basango na biso ya 15 minutes ya masano kasi dossier ozali kopesa baathlète to basportif nyonso pasi ministre nini bakozwa pour que sport na biso ekende liboso moko ya basportif alobi Simoka Kolongo alobi boye tolanda critère d'un bon ministre ezali nini tolanda Bangaye Baluka un bon sportif. Donc, Isaka n'a pas été, ceux qui est un très bon basketteur, un bon judoka, un bon karatékin. Baluka Moutoua et sport. Au moins, tu joues le ministre. On a un sportif, tu joues à Denis Kambaya. Hein? Mais Denis a très bien dirigé. Tu sentais, il n'y avait pas de lamentation. Kambaya se battait. Le bien athlète, oui, Kambaya, il y a un peu de poche qui est allé. Bon, c'est tout, on a la finance. À parier et boaké au maire. Parce que ça va tomber dans la salle là-bas. Et boaké au maire, ça que bozako voyager. Et boaké vous allez na bino na finance. Bozako landa mbongo na boaké na finance. Bokende na banque na boaké yemoko. Babimisi mbongo. Et boaké apesi bino banani. Boko kende na aéroport et boaké azali wana za kotala équipe mati. Oh, Mazemba Mataki. Avec le Bamati accueilli. Au Monique, bozana ministre wa Zakolanda. Et ça, les basketteurs, comme on a dit, na ba beach, aza kolanda ba kei, aza sur l'équipe de qui. Mais aux ana ministre kaka ya koloba, na kati ya bureau, na kolanda un franc le gars qui a vécu wapi. Finalement tu es quel ministre pour le sport. 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Tout d'abord, on tient à vous remercier d'y avoir pensé et nous voulons tout d'abord commencer par souhaiter à toutes les sportives du monde et de la RDC en particulier une bonne année. Mais surtout, nous voulons commémorer cette journée parce que, comme vous le savez, le sport, c'est la vie, c'est la santé et particulièrement le football féminin. Malheureusement, nous n'avons peut-être pas assez de jeunes filles, de femmes et même de mamans qui jouent au football. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de pouvoir les interpeller et préciser que le football n'est pas un sport d'hommes. C'est aussi un sport de femmes, c'est un sport d'équipe, c'est un sport qui apporte la convivialité et surtout, j'insiste encore que le football, comme tous les autres sports, c'est la santé, c'est la détente et ça permet de donner aussi une bonne santé. Donc nous voulons rappeler tout cela aux jeunes filles, aux femmes et aux mamans de la République démocratique du Congo. Cette année ici, nous avons voulu justement passer ce message, contrairement aux autres années, parce que nous pensons qu'il y a des moments où la réflexion aussi est importante. Donc cette année, nous voulons vraiment rappeler à chacune que le sport, c'est la santé. Et c'est vraiment le message que nous avons voulu passer cette année. Cette fois-ci, nous voulons voir la RDC, surtout dans le sport féminin et particulièrement le football, évoluer encore plus. Nous invitons en fait toute la République à participer dans chacune des provinces à tous les matchs de football féminin qui s'y déroulent et nous espérons tous vous retrouver lors de la Coupe du Congo. Merci bien pour la question. Mais je pense qu'un petit souci réside à ce que les Congolais en particulier ne donnent pas de la valeur au football féminin. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de demander aux Congolais de soutenir nos jeunes filles, nos mamans qui jouent au foot, afin de voir plus de personnes soutenir les mamans et avoir plus de clubs et avoir plus de filles qui s'intéressent au football féminin. Parce qu'au-delà de tout ça, le football, c'est un sport qui réunit et qui unit les Congolais. Donc nous pensons que c'est un sport meilleur et nous, en tant que femmes, nous ne pouvons que demander aux Congolais
congolais de soutenir nos filles et nos mamans qui s'intéressent au foot et qui jouent surtout. Et lorsqu'elles jouent, il faut toujours être sur terrain pour les encourager. Suka ya basango na biso ya 15 minutes à masono. Merci pour votre zaki baike pour na polanda. Basango na bino ya 15 minutes ya masano. Na pesi bon mbote mingi na moko ya coordonnateur ya 15 minutes à masano. Gérard Ngengwa esika azali vraiment papa merci na yo. Pe na John Koi o azali bongo ko simba 15 minutes à masano. Sylvie ezali bongo yo. Tembo ko keli wa usa moko ya bae bazali ya bongo. Esika azali bongo ya na bande ko nyoko bala na 15 minutes. To pe sibile na. Keze mo la ngobi na ko l'information de madame Otani passa na biso ya 15 minutes. Esika minutes ya masano. Ya vrai.